Salut mes loulous, salut mes vrais. Il y a aussi William, le mignon de la presse. Moi, les routes de toujours niveau son abino. Pour la procédure, Sabino, Nakaja Kelly, Joyce TV. Je dis merci à maman Kelly, Joyce, la confiance. Oui, à Pessanga, la confiance à Pessa, équipe Oyo, il y a Kino. Et merci à nous sur vous s'abonner à Kelly Joyce TV. Vous s'abonnez massivement, vous serez jamais dessus. La PC merci à la famille Nanga, la PC merci à Richard Moulenda, la PC merci à ma copine première personnelle de États d'Amérique, la femme de quelqu'un, la PC merci à Patricia Meta, et pourquoi pas à Divine, ma conscience, moi Samundo, je vais bien sing. Nganga, Madame a dit, pourquoi pas à Rich Chanel, où tu auras toujours Elongo, et pourquoi pas à Gladys et Glachou, et vous s'abonner massivement, vous serez jamais dessus. C'est William, à Yelibino Soso, analyse mon cause, elle est très importante et très capitale. Nayana Marama Solo, Nayana Marama Lokotate, parce que tout au bout, Mukamate. Amukamati, amukende kuna, amusamba, bisto boya mutinga toujours vérité, puis vérité a monde musana na biso. Et c'est William Mazali pour na bino mona musana no koela na makamba solo, mamba lokutate. Merci, les cambo et déranger batebele balengi un peu, ba meke un peu ko bunga nzela, balengi un peu basala ingratitude moko oyo, nzamba lingi ngote, nzamba lobi esento lingana. Tolingana lolenge yemuka linga biso linga moninga no lolenge yomoko milingaka pena vie ata muta kabilo 100 francs tal le bébé na ye reconnaître ta boula moi 100 francs wana et non au sala ingratitude parce que on est beau sur batko baki na yebiete asonga ngati akabela ngati même nzami ya lekolo o bénir yote o bénir libota na yote. Tout le monde qui élément où il est qui panne de Kunabiso la chaîne moko quelconque la kota na kombote pour na lingité na full la chaîne na full la pe combo ya kolo na yango tout le monde qui ayamba qui Élise Salom la fille qui se respecte la fille oyo répondaka imbécile par les silences la fille moko boye silence naï. Et ça la rabat poser la question à Yokita Yokite à monito à monité c'est un peu ça moi je voulais au milieu du village n'a porté contraité parce que nous avons monté de la ranga et loco pour na lobila non lobila monté mais non sur le bilaka moi paramètre mon robot ou c'est na vite otika moi ata le luna monté mon robot sur la soute c'est la bola mon boy et c'est dans la reconnaissance et donc tu peux tomber bainaye na bois qui sabula mwana na reconnaître en côté nzamba likolo pambola ngaité nzamba likolo punir nga makasi parce que on a kenozo ko honorer kombo na été les camons na lo bato mona ki ndona biso Élise a posé quelques questions relation na bango na Ursule Pechanga relation na bango na Sila relation na bango na Belleville la patrona pour d'abord ouvrir la patrona à répondre qui ou essayé qui à répondre selon analyse naïe selon constant naïe selon l'anglais msuso à ce matin qu'on fréquentait bango abi Ursule à la double face oh le bas qui parfois le qu'on a ma bêtise alors on va paramètre mon boye ya malade en tant qu'intellectuel. Mais tout le monde est battu, mais sous interprété à mon mabe. Alors je suis reconnaissante na marraine. Puis tout le monde que c'est comme encore battu na qui groupe le réveil pardon Isaki Nani. Tout le monde qui ne peut pas répondre là qui en paix après qui va paramètre mon coboy. Batamaye déjà va comprendre qui c'est-à-dire qu'il y a quelque chose na scène yango. Parce que main ngana kapamba te limite moko etumba zamba mobimba o ekota ka yango bébé bisaka te mais o ebimba yango ebebisaka puis le merci la Christian Shoga
kaka na chaîne wana pardon na chaîne mosusu kancho chokalbi ngamuntu le fondateur du groupe Le Réveil ya maman Marilène. Je vous salue par exemple que j'aime beaucoup maman encore oyo azosa la fierté ya artiste et comédien ya basi ya mibali abi ngande les fondateurs tozongi pa Elise abi merci na kancho parce que à la kisa kingo lingeni ni yako téléma sur scène, déplacement scénique, émotion, expression, improvisation. Vous comprenez parce que nous avons na monde wana théâtre, na yebi émotion, expression, déplacement scénique na yebi yango. Et ko le kande ko na biso moko ya mwasi. Na otanga kombote pona fulaye, na otanga kombote pona pese valeur. Ayo sala ayo koleka na chaîne ya ndeko na biso que j'aime beaucoup répondre à kitoko poser la question na kitoko. Balobi okokolo banini na réponse au Elise Albaï que non il sert d'aller monter double face. Abi oh. La question non monton naïbiété, naïbiété, bandela encore plus de 3 fois si je me trompe pas naïbiété. Oh, maman aveugle oh, ndeko na ngama musto loba, tu ba ramuto loba. Qu'est-ce que je peux parler et qu'est-ce que je ne peux pas parler? Quand tu batamale baba qui avant loba tourner langue na yo 7 fois avant loba. Avant le bataille de la bikutu yo motonene aussi ça maïle nion c'est ba na ifasik aussi ça maïle nion c'est que journalisme mais il faut aux la pena détologie à musala aux sala et non que ça on ka ba mo na ka tolo na yo ba mo na tia fola mususu meli il y a la sensité awangani Elise aba ibe lisité. Mais quand on a suivre le film Elise à jouer dans le film Elise parce que la première personne qui a fait comme ça qu'Elise a félicité qu'Elise que Hollandi Nicole Bandekono Ursule n'a pas raté tant que mon tomo ko andimi na ye cause la lame na benga ko mukala na benga ko so kini n'a pas raté et pour ba mona malamba ninga musuba na mabeto ndengeni et quand musa angelo kwana. Mais les leçons que mon tournage sont vides. Et comme, tout ça qui n'est bien, t'as de la coffee, boy. Mais tant là qui a envie, au lieu de ça, elle était au tchabim. Pardon, ni n'écoute bien par rapport à Mout. Nzambalingi bongote. Ndekole ya mususa ba album kila nanga malbete ndabia ursa dans la double face par rapport de l'olengi à se comporter à éviter ma problème ninga kana vraiment ni ba laisser bo sanganité parfois pour na bongo mais yo siko directement ba so na ndenge na yo kino makoko wana ayaya pour télémi c'est liste na ndenge pena logique les a télémi yo pour télémi ya okokani lisité. Non parce que les mususu Elise n'est abondé ni c'est un Elise n'est abondé non naza naître et aussi c'est ma soeur c'est ma yaya baba nyonso ba yana ngai maman na nga papa na nga bango nyonso naza na ba respect envers ngai musana na zata kino na le cananet na ba na ofinga na ba n'importe quoi ils ont ça na ngati boto ko mona ngai te. Ndiko, est-ce que yon bon Elise oyebiete? Oyebi pena Elise Salomote. Na ba film ni yo jouati falon méthode. O jouati. Parce que comment ça fait nini o wanga na ndeko Elise ba koyebiete. Ba bandeli plus de 3 fois. Ma sœur que j'aime beaucoup Malika bandeli 3 fois. O oyebiete. Maman. Tozarabat. Nzamba lingi bongote. Kolinga te ke non ni ba mona o malamu pas RC péché ma ngam so mona ba mabe non ils ont sensité
même nzambe ya likolo osepela na ngote même nzambe ya likolo osepela na ngote parce que eza mabe yoyebi Elise Salomo te Frère Bitodi tolinga makambo mosusu tosalaka a hypocrisie te tolingaka kosala makambo boye ndenge mabe te tozalaka toujours malamu parce que jour okufa bolamu mpe landa même na kunda wana et donc ntango okufi bato babongolobaki azalaki mabe ayaki boye non na kote Elise te Elise aza sere na yo aza ndeko na mwasi aza moninga na yo lorsque il y a un problème bokutana bosolo kutu nini ko likambo o bopela moto na bwa kipango lisusu te oya concernance makambo ya nini ya mbongo so ya nini esila me yozo likambo no tshongo na motema ya na sensité likambo oyo owela nini ni Elise owela na Elise ni ya na sensité Frère yo yebe Elise te il y a bon au lien na ko Elise te na bureau ya Elise na bon na bon marché ko na yo kenda te yo kenda na bon ata secret Elise yo melate transport Elise yo zwate tout ça la bateau ko boni boy tout ça la bateau et na sensité baba lelo tu dans la sensité un sens mon côté tout ça makambo boye et non que pour na ko sepesa ka mo na kono na zanga ngelo ko lo bana le kana sa non tout mo sa bongo te Elise ande konayo Elise la ba pena nga mabete ke non ya bongo ye je sais par exemple la double face nga mabete il aime so ba kila ndenge moko parce que ici là azala na vraiment ni na ba masanga ya ba société ya le baki asaki boy pardon abuya na ya ngabila so ba na sens wana mais yo interpréter na ndenge na mabe po nini ba mono mona malamu yo mona mama Maria okota lo meso talo to ko les filles talo la sensité analyse na salon pourquoi parce que ba te belé na mona ba commentaire na moni na bino tu me kay un peu ko éclaircir battu alors nga ninga mabeta baka ninga moko bo sengeli moto no stango ba likambo il aime so ayebi pourquoi le solo bango ba mikolo ezala ndenge mama Thérèse linga lobaki bon so tobi que non les abon nini ya Gabina Karen bazoela nini oba baza mikolo maïninga na rapamba te ba mikolo mais to nga to ko interpréter comme on benanga mabe to linga te Frère Bitodi la reconnaissance nzamba opambola yo merci na donoso oyo osepelaka comme les aussi William le mineur de la presse mon ababutsuaye moi na ba maman garçon y a ba fossette mon bel lèvre rose et monsieur Mekier moi na y a ba parents na ye ya baleki na ye leki ba na ye moninga baninga na ye je vous aime vraiment beaucoup so na bilika moka mabe bolimbisa ezala katolinga kakani comme un peu éclaircir to un peu ni isika mabe zali to bongisa